Ezali na remercier monsieur le commerce ya commune à Sele. Balobi na yakate na yaki puise batu mususu bazali ba faux chef o bazwa ko conduire chef na biso na maloba mabe o mikondo bona boye. Yango na ye ko présenter groupement nanga André Mota. Na ye ko présenter na David Matakibala waza président ya Teke Umbu. Pona koyoka masolo groupement pesi en tout cas alobi malamu. Alobi malamu akena malamu. Yango na sengi na mokonzi mboka asala commission moko ezala. Commission ne kezala azwa ba vrai chef bazala azwa pe na biso na coordination to tambola to banani ba ko pecter ba limite ya bato. Banani ba ko kota ba groupement ni ba ko kota ba village ya bato. Soki groupement c'est vraiment à respecter malobane pour na commission en tout cas to kotambola malamu. Message na koza nango na ba chef oyo ya double bato ba kondi ba chef za ba groupement de ba osala berere wana. Yango na respecta kamoni groupement mikondo tango to ko yango groupement maire bato ba chango tembete. Tala biso na mikono jamais mboka moza na deux chefs mais soki na ba groupement mususu okuta mboka moko deux chefs yango wana to ko telemela likambo ba deux chefs wana biso to ko prier groupement c'est na vision wana en tout cas même aloba wana e kokisama oya lobby ya ko tambola na ba village azo ba renseignement comme ça groupement ça osala ngape na kozana ye longo attaque coordinateur ya teke umu to tambola na ye longo c'est pel mingi na ndenge monsieur le gourmestre apesi biso accès à okino komona ye na bureau pour c'est là quand les qui gourmestre aza ya kingani atraitera la kingani mais le monsieur le gourmestre fois que mondio la meso apesi accès na tous les chefs coutumiers à moni qui na mabele na ye ba piété to ezana ba conflit to mona ye to déposer mikanda nyo surtout ezola c'est que pouvoir eza yango yango na to sepeli mingi na ndenge mambesa mingi ya koloba bena ezate festera monsieur le bourgmestre surtout à salina accès au APC. Merci vraiment pour na bourgmestre Franck Kimbo na musala vraiment à sali le lot vraiment biso ba chef coutumier et vraiment bena ba groupement et l'équipe vraiment kitoko makasi vraiment à la moni vraiment bourgmestre a un problème té asangisi ba fumuna tout et l'équipe vraiment bien makasi. Merci na bourgmestre Franck Kimbo nzela maître ya commune en Sele a continuer toujours à kozala wana commune en Sele po azotia ordre na ba chef coutumier ezo le ka vraiment kitoko makasi a wumela na ngonde na ye to sengi vraiment na président république ya Fatih Beton na gouvernement o ekoti sikalelo ba osala musala ba tika vraiment le bourgmestre Franck Kimbo azala vraiment pona koyeba ndenge ya ko gérer biso ba coutumier kitoko makasi. Ça s'appelle vraiment na réunion lelo vraiment bourgmestre vraiment nzambe apambola ye nzambe vraiment batela ye na nyoso tout eleki ya malamu vraiment elobami vraiment na s'appelle mingi vraiment et chef de groupement nyoso tout vraiment il va intervenir vraiment na lancé ba fleur pas à comprendre la biso ndenge ya mécanisme koloba total ça vraiment vérité ndenge zali na s'appelle makasi vraiment donc kimia vraiment zali to bakaka keno ndenge bourgmestre lobby pour kotinda comme kosala commission kotinda bato na ye pona koyeba kobongisa kozongisa bato na limite na bango vraiment za malamu vraiment initiative excellence azui za vraiment malamu.